butu eumeli na bomoi na ngai ntongo ebonango kotana na miso bomoto nazomona te bilaka na yo natieli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto aussi longtemps nafandi na makolo na yo liziba na bomo nakokauka te yango ngai natie elike na ngai na masiya mwana na nzambe oza moto te to mwana na moto soki olobi lelo lobi obosana na yo bilaka na yo nyonso yolaki Congollywood Award. Congollywood Award. Une soirée de remise de trophées d'artistes et comédiens nyonso au bassin de la RDC et de partout dans le monde. Congollywood Award est un événement où pour rassembler d'artistes et comédiens il y a RDC répartis dans le monde, la Katia Dallas, la Texas. Le Congo promo de Fatih. Bolandaka Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafineto. Check. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda taba. Fenenene. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikote. 01 41 55 0000. Ntaba Ikote. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et yeah, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa lisusu te.
pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Hugues la coiffe Icoté. Salon Hugues la coiffe Icoté. Une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Hugues la coiffe Icoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut nous changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté. Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Vive le Congo, vive le Congo, vive les Congolais, vive les Congolais. Voilà, nous sommes très ravis et par rapport à Maramejo, la ville de Mboganabiso, la Katia Mboganabiso RDC, entre autres, c'est la Makasi, Fang Diongo, et l'autre fois, nous avons pour Sala Oizaki Bongo procès, chose étonnante, Bandeko, juge, Moussou, Monanité. Naïnatika Bino Tolanda, Biso Nabino de découvrir ensemble, Nini Oilekaki, les jours, il y a procès, il y a de Konabiso Frank Dion. C'est parti, c'est de se dire que les chefs des sorciers, les boss américains, Rafungun de Bambo Tebele, depuis les États-Unis d'Amérique, Bambo Tebele, dans les procès, ils clouent Ndombasi, sans oublier, Venanga Jimmy, dans tout appareil, dans Katia Parigo, Venanga Jean-Robert Kalala, les savants de l'ARD, c'est monté, maman Nicole, maman la parfaite, dans Katia Paris, Dominique qui est le 100% Moussarata, vraiment à Londres, Bambo Tebele aussi, dans Ndekonanga Kati, donc John Loubi là-bas, Elisée Belé, Seda Sédic. C'est dit qu'un temps Roda bébé français de France qui s'était le fétiche papa na Riben et venanga le président du club de Mbasi ba mote belé Dominique qui est le 100% Moussarata vraiment à Londres. Tout le monde ensemble te comprendre ni les qui ces jours-là. C'est parti.
Pesa code, papa. Mais papa, j'ai fait service et partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, c'est le Calaming, j'ai fait service et j'ai comme un service là-bas. Là, bien, moi, pour y aller habitude, Samy a dit que j'ai fait service et ça n'a rien. Mais puis, il faut apprendre et comme na Paris. Ah, on a vu sur la Bretagne, on a Nantes, on a Pontivy, on a Saint-Brieuc, on a Loudéac, on a Angers, on a Léman. Si on a fait les Moussoussou, na Paris. Bambo Kebele boy, j'ai fait service pour Zamakambo, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, partout dans le monde. Après ça, Manko, j'ai fait service. Sainte-Thérèse, na Chili, station Sainte-Thérèse, na Sibanango, en face de la police. Kouneba Kangi Batou, Awayo Kangi Koli, j'ai fait service. Ayuna. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo, Raf Ngindou nde. Naninga mabete Congo promo Raf Ngindou. Aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci si tu es où mais là. Raf Ngindou, le présentateur la force qui a tué Congo promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss là.
Concernant papa Alexis Tambo Mwambala Kolobele Boye, Franck Dion a voyouté, Aïbaka a voyouté. Ceux qui voient Christian, Franck Dion, il y a ce qu'elle sait, il y a un côté. Biso Toto Telema pour Franck Dion, le loi Bima. Sera bimité, tu auras appliqué l'article 64 pour Abima Libanda. Bana Lingwala, Biso, Moulobel Nabino Yayo, Toya Awa, Potolaksa. Tolakisa que Franck Diongo a un problème dans Moutouté. Franck Diongo, il faut bâtir Abima, Azonga Nandaku, Yangon Toye. Donc, les Kambusu Tokolo Bezate. Et la poste européenne, c'est quand on a besoin Alexis Tamboué, Ali Papa, tu peux faire respect Mingi. Mais quand on Franck Diongo voyou, et ça, biso passe Makasi, biso, Bana Franck Diongo, Bana MLP. Merci. Lokola biso to ali bana Franck Diongo. To ali ba combattant ba disciple à Franck Diongo, to ko répondre à Alexis Tamboué Mwamba te parce que so moto a fini ko finga été. To ko ebisa que Franck Diongo ali mo konzina un député ali mo konza ministre. Ya boete. Yo siko oza subalterne ozo finga mo konzina yo. Yango ali bitumba potolongola ba konzi ya mafinga. Tolongola l'état moini, l'état moniokoli, l'état mobomi. Yango toye awa, to soutenir mwana mboka Franck Diongo pour la libération na e. Ba juge ba kolanda makambo ya Alexis Tamboué Mwamba. Ba juge ba ali indépendant, yo ali ministre ya justice, oki ko le katere tandoike, o banda ko distribuer ba peine, o lo ba été Franck Diongo a mérité 20 ans. Dossier oh il y a ça dans la Belgique et ça biso ont mérité combien d'années? Alexis Tamboué Mwamba et ça biso dossier ça dans la Belgique oh ba bombarda qui avion na RCD bato ba kufa qui y a mérité combien d'années à prison? Ata ça c'est un ata mérité yango. Awezali audience ya révision moi na mboka Franck Diongo ba konana ka e mabe ba kosela e makambo a beta motote Franck Diongo nde ba beta
yango asengi na l'état contre le peuple totie bango devant leurs responsabilités batika mwana mboka Franck Diongo a continuer bitumba parce que awa toye koluka libération ya mwana mboka Franck Diongo lelo tokoyoka avis ya ministère public ndenge tosambaki ministère public to pe magistrat ya parquet alobi nini mais avis ya ministère public maloba ya ministère public oyo toye koyoka eko lié ba juge te et ali obligation te ba juge balanda o magistrat parquet koloba bolandinga na bokebi yango tokozela verdict to pe décision finale ya ba juge ya cour de cassation o tosengi bato sobe mibeko Franck Diongo asambaki na nzela ya bavoka na ye totalisi ete il y a contradiction de décision Franck Diongo bakondanaki na 5 ans comme auteur intellectuel infraction et arrestation arbitraire ndenge balobaki 15 combattants o bakangaka na Franck Diongo bakondanaki 7 na 6 mois ya prison 8 balibéraki bango lokola la contradiction des décisions ezali mobeko eko organiser cour de cassation et lobby Franck Diongo faut batika ye pour jugement oyo akitaki 8/15 et eko innocenté Franck Diongo bolenga bokebi deuxième élément à message et allié Franck Diongo ba condamnaki na cour suprême comme auteur intellectuel et infraction mais auteur matériel o ba exécutaki ordre bazate na droit oki ko condamner auteur intellectuel te sans auteur matériel et ali motif ya révision à procès et ali raison pona batika mwana mboka Franck Diongo yango toye attaque ba légaliste attaque bato batangi mibeko toyebisi bazuzi tala les 7 les 8 balibéraki Franck Diongo faut ba libérer 7 ba condamné na 6 mois Franck Diongo 5 ans bango nyonso balobi ete basalaka likambo mokolo moko babetaka mokolo moko boni oyo azala na 6 mois oyo azala na 5 ans c'est ainsi que tosengi batika mwana mboka Franck Diongo a continué bitumba contre l'état contre le peuple tokozela cadeau te libération mwana mboka Franck Diongo c'est un droit et ali bitumba soki bakolanda l'état moyini etali bango parce que bitumba soki batiki mwana mboka Franck Diongo te peuple a relibéré dans l'article 64 tokobanga te peu importe la décision nous sommes prêts à affronter M. Kabila et les FCC le front contre le Congo. Article 64 na linga le lobby ete peuple a pouvoir ya kotelemela bakonzi nyonso oyo bako konza na ko violer constitution oyo bako konza na ko boma peuple oyo bako konza na ko tosa mandat mais constitution lobby te toko telema ndenge nini yango wana toiko telema nzela ba marche toko telema nzela ya soulèvement populaire toko telema nzela mobilisation toko telema nzela nyonso ezala soldat ezala policier article 64 est concerné moto la moto a utilisé pouvoir oyo aza nango po to mettre un terme na régime ya M. Kabila oyo akoloba lobi akolobela kwa malonga te tala na Côte d'Ivoire Ouattara lobi na tiki na koza candidaté na Burundi Nkurunziza lobi nga pe na koza candidaté bolandaka pe na Afrique du Sud Zuma face à pression à peuple alobi na démissionné et bongo Kabila motu mangongi oyo tokoyeba te euti wapi bana ekolo bana mboka Congo toyeba ete audience ya lelo ya révision ya condamnation ya mwana mboka Franck Diongo ezalaki bongo pona lecture ya vie ya ministère public tokomi lelo composition ya cour ezali incomplète olie bazala 6 juges baza 5 juges moko ya bazuzi azali te aza na mission de service na Bunia yango wana
cour alobi ete moyen batanga avis ya ministère public ezalité parce que composition ezali irrégulière au lieu de 6 juges baza 5 juges peut renvoyer affaire yango na le 3 août pour wana nde bazuzi nyonso bakozala pe bakoka kotanga avis ya ministère public nde sima cour akozwa faire en délibéré pour na ko rendre jugement na yeto arrêt na ye. Voilà audience ya lelo oyo toyaki. Dommage que moko ya bazuzi ya zalité bazalaka bazuzi motoba baza bazuzi mitano moyen bakoka koyoka avis ya ministère public ezate pamba te composition ezali irrégulière. Moko ya bazuzi akei mobembo na mboka bunia akozonga bongo na suka ya sanza ya sambo yango wana cour alobi ete totindi likambo yango na le 3 août nde tokoya po bakoka kotanga avis ya ministère public nde après cour akozwa faire en délibéré. Hello, bonjour, salut, mbote nabino, mbote nabeno, habari yako, ezande konabino Dominique Diomi, c'est votre frère et humble serviteur Dominique Diomi, this is your servant Dominique Diomi. C'est un plaisir de me présenter devant vous à la fin de mon mandat au sein de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. It is a pleasure for me to present myself in front of you in the term of this mandate that you gave me 3 years ago. Ezali sengo mingi pona ngai yako telema liboso na bino awa tango ya manda oyo bopesaki nga ekomi na suka na yango. Je voulais simplement vous remercier pour la confiance, pour le support et toutes les prières et l'accompagnement dont nous avons été témoins. Nalungaki ko pesa matondo mingi na moko ya bandeko ya communauté congolaise de Dallas pona lisalisi oyo bopesaki ngai support na bino elongo na mabondeli malendisi ya ndenge na ndenge po ete tokokisa makambo oyo tokokisi na manda oyo. I would like to take advantage of this opportunity to thank all of you for the tremendous support we received during the mandate that we've had to exercise as president of the Congolese community of Dallas for the past 3 years. It is with a lot of joy. It is with a lot of grateful for your support. Nangonga oyo na profite pona koyebisa bino que tozali kotia lisusu candidature pour notre deuxième mandat. Je profite de cette occasion pour vous annoncer notre candidature pour un autre mandat. I would like to take advantage of this opportunity to announce that we're running for a second term. Durant les 3 années passées, nous avons accompli beaucoup de choses avec vous. Nous avons poussé notre communauté. Nous avons élevé la bannière de notre communauté plus haute. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. During the past 3 years, we've done a lot of things. We've achieved a lot of things together. We've moved our community forward. We literally put our community on the map. We've accomplished so much, but still, a lot of work remains. Na bambula misato oyo tozalaki ko diriger communauté ebandi kobongwana. Tokokisi makambo ebele. Tosali ba avancer ebele. To elongo na bino to tomboli bendele ya communauté na biso na kati ya mokili. Kasi mosala etikali lisusu ya kosala. Pe nanu tolembi bino te. Lokola nzoko alembaka mino na yete tozali na elongo na bino po ete to continuer kotindika communauté na biso ekende liboso. Alors,
Nous venons par la présente solliciter encore votre support, votre contribution pour que nous puissions faire de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth la meilleure communauté congolaise dans le monde. Ceci est un processus, certes, mais avec votre aide, nous pouvons le faire. Je voudrais, par la présente, demander à chacun de personnes qui apprécient ce que nous avons fait et qui croient que nous avons encore le potentiel de faire plus, de s'enregistrer, d'être prêt pour venir voter. Baïba sepelaki na maye na baide na makambo nyonso tokokaki kosala oyo bakanisi ke soki bapesi biso manda mosusu tokosala lisusu ya minene bakoka bongo kosupporte biso bakoka kobelema po ete bakoka bongo kovote na maponami oyo ezali koya ndeko na bino Dominique Diomi. I would like to ask each and every one of you who appreciated the work that we've done in the community, who have thought that the work that was done was on its way to changing our community, to pushing our community forward, to please associate yourself with us again, support what we're planning on doing. If you believe that we have the potential to achieve even more together, I beg you, I ask you of not staying still, by coming and voting us once more to the position of President of the Congolese community. And together, we'll achieve even more. Eindi eza ya koyinda nakoloba te lisanga ya banganga lisanga ya bana nzambe selola toujours pechanga exil moi lilobeke sanga bien babi bana Dallas tozoya na Congo luda wa babi toloba mingi te poto tozoya nde musala équipe eza costaud mais bamusu bomoni bango to bomona bango babi tozo ko sepesa bino boloba bolela ki bozela ki biso mingi tozoya vraiment cette fois-ci ou jamais quoi tozoya bana ba le 5 août bana août nde ba 5 siba gambo eza ko yinda toya dinana okoloba te ah oui événement eza ya biso bana août na bana Dallas veut dire tozo fêter ensemble na bino ah oui bana Dallas bosomba ba billet état nyonso ya Amérique bosomba ba billet spectacle est chaud et puis tozo ya po ba remettre biso ba trophée na biso o tozo mériter donc nazo benisa bino nyonso bosomba ba billet partout bisika nyonso bozali Congo Good Award nulle part ailleurs aya et pas Clément c'est chaud moi c'est Ambinga hein Mwindu pete. Alors tozana basara tozana ba junior Kombozo junior ouais Congolwood ngande tolobi donc le 5 août déjà tozana kata Dallas voilà donc le 11 tokutani contact Clément Show hein Yubika Clément Show dans Dallas tu m'as habillé pour aussi là tu m'as habillé voilà les 5 comment on a fait anniversaire à Mai mais Sarah Martial Manchoni Dallas c'est lali pour équipe nationale des Oya babi to mona mais oyo to yende Dallas bana Dallas biso to kenda na biso partout hein ah oui tout oyo Dallas mais Texas donc Texas c'est Zoyinda bana Dallas ah ben je crois que ça va briller. L'événement c'est le 11 août l'événement parce que là on va nous remettre des trophées. We're gonna come very soon to get our own trophy, the awards. Then we are coming to Dallas. Nakoloba mingi te mais événement ezali le 11 août. Ndeza événement mais biso déjà ba les 5. Netika katoko sala déjà na Dallas rien à dire Congolwood bosomba ba billet. Bo contacter Clémence Show. Bosomba ba billet bato pe ya bisika boya parce que ça va chauffer mais c'est déjà ka bana Dallas ke bana France beto bana Belgique bana Canada bana Suisse bana Angleterre bana Canada ba boye belé junior le kana wiki na bata Brésil ba oya Herman Kasa benga lo biso ko minga na ye Herman Kasa ko moi mulopa ko sala Ansu Luzolo ko sala Videlo ko sala Kalunga ko sala Sila ko sala Ariashua ko sala Mode ben ça va mais nous avons fêté président nous avons fêté
Nous avons fêté ici les 5, Dinana le 8, la cadette de la famille. Donc, il est les 28, nous refêtons ensemble. Donc, Oya et Béli. Awa, Nzambi, nani auzango kota. Nani akozanga. On a linga selfie na black and white. Oh la douce. Chica. Kimi. Chica. Hey. Congolwood ne makambo. Chicago. Chicago. Ma fille. tozoya kofete mokili ekomi na suka filme botali filme cartonné ezoya kozwa pe trophée nango filme mokili ekomi na suka tozoya kozwa ba trophée na biso en tant que le bon travail que nous faisons et on vous prévient qu'on sera de retour chez nous parce que nous on y va on rentre aussi. C'est Lola toujours. C'est Lola. Rien à dire, Clément c'est chaud. Oh papa ça m'embengi, Clément c'est m'embengi. On est ensemble, il n'y a pas de souci, rien à dire. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...